Nde bomoni biso to witia wa lokola mibeko esengi ya mboto sala we ali manifestation. Il faut tout informer ba autorité, n'est-ce pas, compétente ya ville na biso. Biso mouvement citoyen sans Lumumba lokwa pe to ali na idéologie, nous sommes des légalistes. Nde to ya wa ko informer monsieur Gentini Ngobila ali n'est-ce pas, premier citoyen à ville ya Kinshasa na we ezali manifestation na biso to ali ko tambola na tina ya koloba ete mboka na biso babengi territoire ya Bunagana ali occupé lelo yo na ba Rwandais obali ba obenga bango M23 mais en réalité biso to ebi ali ba Rwandais donc ali likambo ya mboka likambo ya mabele basaka na bango masala nango masekite o ali komona ete ali masekinde to ali ko sala ali masekite to ko tambola na tina ya oezali ekolo na biso Congo territoire ya Bunagana pona koloba ete territoire wana ça revient aux Congolais lelo mboka na biso to ali ko perdre plus de 70 millions de dollars ekotaka mensuellement chaque mois ewitaka na territoire wana ya Bunagana mais tango ali occupé moni le gouvernement, nos autorités, la terre est fort mon côté. Biso totelemi le mouvement citoyen sans Lumumba, y compris bandeko les amis de Bruno Mimbenga Fondation, l'océan du Congo, tolobiete, lokola bango basengi, loué lobiete, tout informé bango, pambate mercredi, biso nyon surtout. Tozanakati, balabala kotambola marche na biso ndenge tolobaki. Torobanda na Pascal tu ekochité na échangeur et puis to kabwan to déposer to tangi memo na biso na kimia nyo surtout pambate et ali makambo ya mabele basa nango lisekite bomoni ete lelo bali ko lobela li conflit ya Israélo-Palestine ba palestinien na ba israélien ba wela likambo ya mabele polo bateke non voilà bango ba mesana ko ya Laurent Ndeko ko kabande obale ko bete voilà na tango ya ndeko Kabila pe Bunagana bazwa kango pendant une année quelques mois mais ce qui s'est répété est-ce que ça doit toujours continuer à se répéter biso to kanga maboko to salelo comme côté et alimbo kanabiso conflit palestino-israélo faut boye ba ete conflit wana e banda kaka boya que non voilà ba israélien ba occupé mabele ya Palestine batiki tiezi bambula lelo ekomi conflit mo ba wela mabele donc likambo mabele zali likambo ya kosakana nango te ndo moni to eko telema awa pona ko annoncer bana mboka ba telema to telema biso nyonso tutozala motobo moko mokolo ya mercredi to tambola pona ko senga na ba kondina biso ete Bunagana il faut revenir na biso pamba tezali mabele na biso ba koko na biso batikela biso et puis to ebisa na bande ko ete loko la communauté internationale les occidentaux les impérialistes sont pour la continuité de l'embargo congolais des achats d'armes lourds. Alors, biso, la seule solution pour nous, c'est de trouver un allié fort, à l'occurrence la Russie. Bolanda qui récemment, n'est-ce pas, discours Yandeko Poutine, qui était la Russie a grandement les mains ouvertes pour nous aider le pays à Grand Lac, également la RDC. Mais pourquoi ne pas prêter cette voie-là? Voilà. Ça serait peut-être une solution. D'étoiler quoi faire aussi ba candidat biso na moluto e ba kosala mercredi pour la koyesa bango ete bazwanzela pe ici. Na ali ko ebisa bande na biso batika distraction le jeune. Na ali ko mona bande ko ba se bernier na distraction ya Fayulu Muzitu. Awe ezali likambo ya mabele. To bunda po na mabele. Ata 1 cm, n'est-ce pas, ya mabele na biso revenir na bapayate. Pambate autre que là-bas na biso bakoko na biso ba génération ezali obe mabele. Yango pe motesangisi biso nyonso tout mongala mokongo moswahili ezali likambo ya mabele. Donc voilà, c'est un peu ça deko Bruno Mimbenga na compte ya les amis parli na moi liloba. Merci. Oui, bandeko ba journaliste Bomoni biso awa toye lelo na hôtel de ville pour informer monsieur Gentini Ngobila oza gouverneur ya ville ya Kisasa pour ko sa disposition nyonso ya koyebisa ba policier pour ko cadrer manifestation wana. Alors boyebi ke mboka na biso eza déjà pris sous occupation rwandaise pendant un bon moment. Lelo oyo bonde tozolo ba awa boye Minembwe balobela ngo lisusu te Masisi balobela ngo te Bunagana lelo oyo bozoko ki ça déjà plus de 126 jours
gouvernement central ya Congo ça relo moroté ya ngwana tozo bengisa na bilenge nyonso mercredi toko tambola pona koloba tolingi libération ya Bunagana parce qu'on ne peut pas accepter complicité wana ezo salema na niveau international qu'au niveau national. Il y a des autorités à Mboka Nabiso incapables de repousser les Rwandais à Mboka Nabango afin que tu récupères Mboka Nabiso. Alors, lelo ezangonga oyoboe, toso bengi sa peuple congolais, ndenge muza lobaki, soki to bundi pona belé na biso te, ba tuti wana ba kokomisa biso ba esclave na bango. Yango to bengi si na ba jeune nyonso. Mokola mercredi à partir à 8h, toko tambola pour que les jeunes prendre la responsabilité à Bisso. Parce que ceux qui ont espoir, et pas les autorités, ils travaillent pour les occupants, et l'eau comme côté Malonga et Kobimakati na bango. Il y a un bomoni lelo, Bisso, Bilenge, il y a mouvement citoyen Lumumba, les amis de Bruno Mimbenga, Fondation Océan du Congo, Toye Awabwe, pour la Kobeta Mbela que Mboka est occupé. Parce que c'est anormal. Basoda na biso o baza pour défendre Mboka mais baza incapable pour défendre ma na biso parce que baza na munition te parce que ba autorité ya o ya likolo baza ba Rwandais Mboka eza occupé alors esengi na biso bilenge to telema poto bunda pour na Mboka na biso na Mboka o boye occupation ezali élection ekoki ko salema te soki na ntosisi makambo wana te ya kobenga na bato wana to longwa na distraction o fayu la zo salisa biso o komi lelo fayulu nini boye Batouana nyonso ezala Fayulu ezala Félix Batouana banso bayebi makambo bazo sala pona intérêt na bango mais biso siko au peuple nana ko défendre biso soki biso moko to telemité pona ko bunda pona mboka na biso yango to bengisi ba jeune parce qu'avenir nde balobaka non la jeunesse c'est l'avenir de demain le kuta avenir ezala lelo biso ba jeune toza obligation ya ko bunda pona bien na biso parce que Batouana ba politicien aux mona ce que ça pour la intérêt na bango ba ka ko manipuler biso ba jeune mais ce c'est siko que na ba défendre ba jeune wana bazangi misala basala ka yangote alors il est temps que nous les jeunes nous devons prendre notre grande responsabilité de défendre notre souveraineté qui est menacée. Le pays vit dans une occupation totale à complicité avec les autorités du pays yango wana to bengi si batata ba maman bandeko mercredi to tambola pour na kotali c'est que non trop c'est trop mboka na biso to a besoin de libération na yango bolongwa na distraction ya Fayulu il y a Félix, il y a Kabila et les autres là parce que Batouana m'a monté une solution pour la Mboka Nabiso. Voilà l'important, c'est la descente Nabiso. Mercredi à partir de 8h, au Tambola et puis au ici, dans M. Jatini Mobila, dans le général Sylvano Kassongo, à sa disposition, il y a sécurité, il y a Batou Bakobina. Alors, Biso au Tambola, on a été pour provoquer Bango, ceux qui vont provoquer Biso, c'est la manifestation Nabiso parce que tous en a besoin, il y a libération, il y a Mboka Nabiso. Merci. To bengi sika appel national la bajene nyonso o bazana besoin ya la libération ya Mboka. Merci. Na likambo bomoni biso lelo na liboso ya hôtel de ville ya ville ya Kinshasa pona ko déposer pona ko informer bango par rapport à l'activité na biso tozana ngo mercredi. Likambo eza mercredi eza likambo na biso nyonso ba congolais. Esika nyonso yo zwami ata na province organisé mibenga sans Lumumba mibenga ami fondation Bruno Mimbenga mibenga ami ya fondation Mama Océan bo mibenga l'artiste bozana kikwiti na yebi ke bozali même moral na kati na Équateur na yebi ke bozali même moral partout à travers la République même ezala na Goma na yebi ke bozali même moral oyo tozo bundezali kama mabele trop c'est trop c'est trop politique ezozong sabiso sima biso foto bundela mabele la biso etake bana mboka ezali ya ngai bino moninga na bino molele tozaka likolo tozo continuer ka sans Lumumba toujours likolo merci na bino nyonso pa Ibrahim la jeunesse et loba Bruno lobe ezalelo jeunesse ezali sous lobité et là on a sabi nos jeunesse so tozo continuer lelo mboka oyo pays oyo mboka na biso oyo esali nyonso pour le tozo formation tozana ngo a créer ba université a pesi biso ba professeur abe batangisi biso tozana connaissance pourquoi pas ko défendre mboka oyo na connaissance biso tozana ngo pourquoi pas ko défendre mboka na connaissance ngo soki tozo sala yango te tokozala pini vi na biso mubimba tokozala pini il faut to défendre pour que mboka na biso oyo ezwa gain de cause oyo jeunesse azoluka pour le jeunesse le beza venir ya lelo baninga tosuki wana bengi bino boyaka ke belé mercredi totambola longo pacifiquement tolakisa inquiétude na biso na makambo ezo salema na kati ya mboka na biso merci na bino.